All the girls they dance galala. All the food I go for kasala. All the times you don't do shakara. Oh yeah, like to your heart, to the road, ayala, to the back, okay, what is the plan? I said all of your demands. Say you want to dance, you want forever live on my band. Oh, you scatter the ground, but the body baby take it down. When you see me around, you just scatter the dance like how you have to go. We are so go. Oh, you got to down. Santu yawe mokeli na nguya nyoso ozalaki ozali pe okozala seko na seko. Santu yawe mokeli na nguya nyoso ozalaki ozali pe okozala seko na seko. Jamais tu ko bana idéologie ça que to kumisaka mkolo pema. Merci na bino nyoso bozali devant internet na bino tubera bino ba internaute. Merci na fidélité, merci na confiance. Vous allez copier ça na biso. Jamais te koyi ko banda ça to remercier bino. Ndé vous allez disposer tant na bino pour le la biso. Ça dit Kalou du ministre Rankin. Et émission qui toko tout est possible. Merci d'andé vous ami tout est possible. Merci na site na biso ndé vous allez faire confiance. Vous allez bongo www.congoyasika.net. Na bandeli www.congoyasika.net. Vraiment merci la fidélité. Et ça est dirigé par Yemoko, PDG Nabiso, le cousin propre de Jésus-Christ, soif de servir les autres. Monsieur Maurice Moukoulou, première. Yende boss Nabiso. Monsieur Maurice Moukoulou, première. Avant d'avoir vision Kitoko, avant d'avoir vision Yamakas. Vision Tosalisa Congo. Zali souka na ONG batu tout moza na posa bo adhérer to bo compte bo participer na kati ya vision ya Monsieur Maurice numéro yango wana bengi bo kozwaye moko à partir ya Norvège boko solola lelo tozolobela phénomène wewa euta wapi wewa ebanda wapi nani abanda yango. Télévision d'émission tous côté partout tous information na source na roloba mingi il faut donc quitter la source bino moko boyoka historique place nini ba wewa babanda place nini et salama place nini et uta sans plus tarder to kutalisa mandoki on a benga caméra de trépied humain yé moko vena biso donc chief na biso lisusu. Donc, là, le bamingité, quand nous avons le bas, oh, et vimbi, et pasuka. Quand nous avons le bas, oh, et vimbi, et pasuka. Chief. Tokita. Ouais, bonjour, papa. Bonjour. Vraiment, il faut aussi prendre vraiment la terrain à Bino. Faut que vraiment, n'engagez-ni. Faut qu'on évolue. Et puis, difficulté, nous avons tout un angle. Avantage à ouais les animés, les avantages des animés. Pour quand moi je suis ça, tout le monde a encore phénomène wewa. Et on le retrouve moi la caméra na biso, to yeba wewa comment et banda wapi. Toute provenance nango. Merci ndeko journaliste. On a yebi na kwa yebi soke makambo wewa waneza terme bakino bayoko pesa biso. Mais historique muke moto ebandaki na ndeko na biso ya province orientale. Tango azalaki awa amoni ke musala ya leta ezate makambo ezate nde asombi moto na ye atiango na transport abandelaki makambo ya moto côté ya débonhomme nde abandi kosala transport ya moto après ye pe azwaki côté ya province orientale epa na bango biso pe tango tozalaki na province le de Kasai oriental na Kasai occidental ebele abantu banda kosala trafic ya diamant babanda komi déplacer na bamina diamant na moyen ya transport moto na moto na ye akeye kosomba diamant azongi après tango crise ekoti na Kasai oriental
nde bato babandi komi déplacer exode rural ebandi kosalema bamosusu bagei na Katanga bamosusu baye awa na Kinshasa ntango moto akomi na Kinshasa ami retrouver eloko akosala eza te baemploi eza te nde amoni keno lokola nayebi kokumba moto nazwa ata moto olieke natikala chômeur nabanda ata koyiba ou bien nabanda kotanda loboko epai ya bantu ke bapesa ngai eloko na mikreye nga moko mwa mosala moko boye nde yango ke moko asombi moto abandi kosala ntango amoni ke ezopesa ainforme mpe moninga koto namoni ke ntango na ye nabandi kosala mwa bulo nini nazokumba moto mosusu mpe aye nde ndenge mosu nde wana bantu babandi koya ebele na transport ya moto nde bomoni boye eza ebele na transport. Donc ça on comprendre bien moto ezalaki créé par manque ya batravail, c'est-à-dire moto wana banda kosala na baprovince mosala esilaki nde aye kose décide abanda kosala transport na ye par moto. Siko papa tokende epai tozonga epai phénomène moto eyaki mpona kocontribue na transport ya population to eyaki mpo mutu asala ngo na azwa mbongo moko mpona ye moko asauvegarder vie na ye. Oui, merci. Moto premièrement totia yango na transport mpona kosunga population kuna ezalaki mpona personnel motu ye moko azosala azotia na ndako mais awa aexpose mpona transport ya peuple kozwa motu na ndako na ye kotika place ya mosala kolongola place ya mosala kozongisa ye na ndako ndango totie na avantage ya peuple po soki natia avantage ya peuple soki peuple apesi nga pa mwa eloko wana ekosungaka mpe na nsima mais premièrement mpona kosunga peuple mpona moyen de transport. Mais papa vraiment tokende epai tozonga epai tozali biso nyonso na king awa mais tozomona bato tu baza kolela ke moto vraiment ezali parmi bacause ya baliwa ya bato. Moto ezoboma batu, moto ezobuka batu, moto ezoprovoke baaccident, ke moto ezali kosala bambouteillage par-ci par-là mpona yo eza boza vraiment condamné na makambo bato balobaka oza conscient na bakization wana nyonso oloba bantu bakoloba bakoza koloba te mo embouteillage ebandi na moto te mo embouteillage ebandaki na mituka na mikili ya poto oyo baza bien organisé nde mo embouteillage ebandaki soki transport mituka eza ebele mpe moto eza ebele ekreaka mpe embouteillage mpe manque ya code de la route ekreaka mpe embouteillage. Bede likambo oyo olobeli ke makambo ya moto tomoni boye ebele effectivement manga ya travail ne yango etindi bantu ke bakota na moyen de transport ke esunga bango de façon ke makambo etabola nango bien. Ok, mais namoni papa oza yo moko te namoni te papa za awa to continue kaka na kosolola na ye donc bonjour papa. Bonjour. Sikoyo natosolola moke na ndeko na yo nalingi nayeba désavantage na bino komona mosala oyo eza nini batracasserie nini bozokutana nango banda mosala oyo. Tracasserie ezalaki makasi na minute oyo papa Kimbuta asali bien akieke tracasserie esili mais toyotika mingi te na commune ya Bandal bourgmestre ya commune abimisi bese ya 60 jours atindi bato na ye bazokaka bamoto mais aza neti aza likolo ya Andre Kimbuta aboyi makambo ya Andre Kimbuta asali ya ye nde yango kote ya nini ya échanger na limité ba 19h moto ekotambola te 19h 20h soki okela moto kuna bakokanga moto bazoyango bazoyango na jeep. Eza mabe to eza malamu papa eza mabe parce que tozosalisa population yango moko ezolela totala partout bakwei mutu asali boye mutu abukani mutu asali boye akida mutu amota bomi soki yo moko olobi kopesa bandeko wana misusu conseil nokopesa tozosala moto ezaki